Et puis na Bosante village ko sister na Matadi, route Kinkanda numéro 20. Il y a papa Pablo Pachimoul. Mobali ya mama Jackie Ngongo. Na Bosante binote. Mokwamboka, Shebiso, Mokwamboka, Shebiso, Mokwamboka, Shebiso, 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 Banamboka. Agence Madada, fret aérienne. Babi la seule agence la kacha ya Suède pour na Kinshasa. Et wana ezona ba fret aérienne. Boss yemoko accompagner ba colis na kacha avion. Donc ceux qui biloko une agence wana ko se déranger parce que elo mo yo bunga te. Mokwamboka, Shebiso, Mokwamboka, Shebiso, Mokwamboka, Shebiso, 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 Banamboka. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko idade na dia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala rabo moko ya mboka merci. Mokwamboka, Shebiso, Mokwamboka, Shebiso, Mokwamboka, Shebiso, 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 Banamboka. Merci beaucoup à tous les internautes qui nous suivent à partir de www.bomokoyamboka.com. Aujourd'hui, Bomoko Yamboka a invité pour vous une personne que vous connaissez bien, une maman, une dame, une amie, une soeur que vous connaissez tous bien. Nos internautes de Bomoko Yamboka connaissent très bien la personne que Bomoko Yamboka a reçue pour vous aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais passer la parole à la personne, elle va se présenter seule. Bonjour maman. Bonjour maman alors. Na kombo na yo ko se présenter na vrai nom na yo, ba fa na yo ba yeba yo. Kombo na ngai Georgine Ndindi Mukao. Na théâtre mingi babenga nga mama Zolo Zolo. Alors naza mwana kin naza congolaise troupe mobimeza nga. Merci beaucoup. Mama Zolo Zolo ko yebisa so banda théâtre na nini ni pe wapi? Mère Zolo Zolo a bandi théâtre na 1986. Wapi? La groupe Nandaku, na église. Ok. La groupe. Na bandi théâtre, na groupe ya Ovoza Masumu de Blindé. Époque on a toujours répété na la voix d'Isaïr, l'air wana. Bon. Tozaki na Masumu de Blindé, tozaki na ba film sous ce belé, mais ils ont pena théâtre était to ko sala opérette. On a ça opérette à moment wana na opérette on a ko sala mutano bete so basse ezaki lo fombo. Donc opérette ils ont théâtre bazoyemba époque on a to sala kombo na ngalilia lingi donc ezaki banzi moko donc soko yepa mutu oyo zolo okoko bani na maloba ozoyemba ngona nzembo yango abengi opérette. Donc banda obayemba na mona groupe. Oui. La groupe Masumu de Blindé. Masumu de Blindé. Nani a inspiré kayo nani a inspiré ko on a ta théâtre que na kuma lokola ye na zala lokola ye na jouer lokola ye. Nani a inspiré ko parmi ba acteurs nyonso o banda kotala époque na yo. Bon. Ezali penza groupe Minzoto wela tango wana tozolanda Mukandeya. Bazosala ba opérette na bango na Minzoto wela batakinga bayagura ba vieux bench ba vieux sadiko lelo aza na anti-choc abetaka base. Alors tant to mona biloko ande tozaki envieux ya koluka moyen ke biso pe tokota opérette bando sala opérette. Une question elinga siko opérette okende na groupe ya Masumu de Bondo kendaki yo moko tozaki na mutu moko amemaki na groupe wana to yebaki bango ka okendaki nano okende ko assister par exemple à la répétition. Et après, ok, tout le monde a même qui est dans groupe Masumu de Blindé. Merci maman Laure. Ce qui est dans le groupe Masumu de Blindé, au Voza à l'époque, ils allaient qui météo.
leki sans souci nde moto apesaki biso idée tokoki kokende banda na biso théâtre masumu de blende azo répéter na la voix d'Isaïr tokoki kokende tokende banda alors nakende nga moko te tozali mpe na bami mosusu lokola Isabelle aza lelo na Paris lokola Judith aza na Luanda lokola Espérance Onkwelo ye aza na ye na Mombele atikaki makambo ya théâtre alors ngai nde moni atikalaki na mosala yango ti lelo nde nazokoba kaka banani na époque wana oyo bayambaka wana mpo masumu de bondo koyeba bango bato bayambaka yo bon bato bayambaki biso ezalaki mingi kaka oyo biso tokutaki kuna ezalaki balofombo tokutaki janora oyo abimisaki badanse ya kwasa nakutaki Christine camarade biso Christine tokutaka ye kuna na groupe ya masumu de blende. Merci beaucoup. Papa groupe masumu de blende groupe nini olekaki bagroupe nini oleka à part fréquenter groupe ya masumu de blende. Bon kolongwa na groupe ya masumu de blende nde toye kokoma na minzoto wela ya takinga wana bato oyo bamokande ya bake na bango biso ne bato remplacer lokola ba deuxième équipe oyo tokotaki tobandi korépéter baopérette wana tolekisa mpe baopérette na biso esusu ebele awa na kini ebandaki kolekana après na moment moko boye tozalaki na bangadiadia bazalaki na masumu na minzoto wela tokutaki ngadiadia tokuti mangwau tokuti mbali osombo tokutaki bamisusu mpe basi balongo na bango bakendakenda deja semba de moto na coupe tokutaki bango bavie sadiko na uti otanga kombo awa nde tokutaki bango na minzoto wela après à part minzoto wela oleka na groupe mosusu te à part minzoto wela nalekaki pa ya sans souci l'air sans souci afungoli groupe na esika groupe sans souci ntango wana basali pièce moko ebandi koleka na télévision histoire ka impact ezalaki mingi oyo bato batiakaka ezalaki soki abengi fololo papa na banzi esalaka succès na époque wana nde tozalaki na groupe wana bafille tozalaki mingi te tozalaki mama shako fololo ngai malasi oyo akufa bon nde bato tozalaki bango wana bagarçon mpe bazalaki ebele te bavie seke bavie jidens tozalaka na bango bamisuku bakufa bazali na bango na moke. La groupe sans souci, ça a combien de temps? Oui, il a ça 2 ans. Ça va 2 ans. C'est que nous après on a continué le théâtre après qu'on a un groupe sans souci on continue le théâtre tout ça qui va na batona sur un titre comme lelo après qu'on a un groupe sans souci na ko détailler ndenge bandi comme ça akutaki biso quand même pona na comme étape wana toza un groupe sans souci nongo tozaki muke malgré tout na muke mais to rien ko travailler après to ko monter ko zwa mama top to ko zwa Adi Muzuri toyo kozwa Fioti Ngoma toyo kozwa mwa bato mosusu baki kokuta biso wana bato oyo natangi wana nde baki kokuta biso na groupe sans souci nde tobandi kosali motalaka makambo ndenge ezalaka ya mo mpe nalembaki na nga naye kotika na vandi nini elembisaki talaka makambo yango Merci beaucoup Bomoko Yamboka. Après groupe sans souci au Rwanda qui n'a jusqu'à ce qu'il va créer groupe na yo. Té, na créé groupe na ngai té. Après ko uta pa ya sans souci na l'équipe pa ya Bordeaux. Bordeaux fongola ki troupe na ye tozali na ba Mindondo Africa. Ndo bazalaki ye moko bodo bazalaki tozali ba Didier Basambombo ba Peggy Basambombo tozali mwa bato ebele kuna na mama top ti bois tozalaki na bango to travailler to betaki pata ba 2 ans lisusu bon tala kaka musala ngo pe ndenge tozokende kaka le moko tala kaka mama mboka na biso pena ba mbongo ngo na ba théâtre ezate elembisa nga na vandaki après avoir ko vanda
na longo kuna na yeko kuta na susu na yeko kuta susu na groupe ya Papa Ntsakala na yeko kuta na groupe ya Papa Ntsakala na kuti ba Gabriel na kuti ba Bidi donc bactéries bazaki na époque quand tozaki na bango travailler na bango lisusu na yeko tika bango lisusu tango na yeko tika bango na vandi susu na ndako lokola eza nango likapo na ngai lokola nzambe abaki afuna sala mosala ngo naye kotema susu fioti oyo tozalaki na groupe sans souci aye kocreye groupe na ye mwasi na ye spaghetti lelo aza mpe na Belgique akomaki na zemi bo ezalaki na role moko fo asala wana fo asala role moko ezalaki wana fo asala esengaki mama moko azala wana femme commerçante bon lokola azalaki na zemi ngani mutu nasalaki role wana ntango na remplaçaki ntango nasali yango esimbi alors nde natikaki na groupe na ye na bandi kotravaille na ye après avoir kotravaille naye na bandi koke banzonzini après banzonzini na ye kovanda na ngai lelo navandi na tete naza artiste nakovanda bongo te alors yango moni na ye kocreye groupe na ngai oyo bomoko ya mboka. Merci beaucoup. Donc retenons que Mama Zolo aza artiste à l'île, aza artiste ya Kala, dans Bandi Théâtre Kala, malgré tout, elle est là avec nous aujourd'hui. Ndé a CP là qui a créé groupe na yo, créé groupe na yo créé on a neni, pour na donc comment donc groupe na yo créé on a neni. Bon groupe na biso oyo essaye kokisi inani. Donc avril a toujours kokisa inani. Groupe non, on kombo on nini. Bon moko ya mboka. Mais bon moko ya mboka eza kombo site. Oui. Eza groupe ya site, tu eza groupe na yo. Eza groupe ya site. Comment? Kolo site wana Patrick Momo aza na Suède. Le boss Patrick Momo ya bomoko ya mboka. Na pesi na vote. Oui, on continue avec Zolo. Il y a un sponsor na biso Patrick Momo. Alors tu préférais qui peut travailler na ye. Site na ezali bomoko ya mboka. Biso pe tout théâtre na biso ezali bomoko ya mboka. Alors faut to balana, to balisango. Ndo mo to travailler na Patrick Momo, ndi aza sponsor na biso. Awa na Kinshasa nga za mama présidente kuna ende mtazo ko sponsoriser biso. Merci. Vous avez combien de personnes dans le groupe? Vous en avez 25 personnes. Qui est belé? Et là, qui est belé? Bon, pour la musala na biso senga ba baza ebele hein. Esenga ba ebele na moment où tozo save makamususu. Donc ezaka mutu moko te wakosa parce que musapi moko so velongité. Une photo zara ezaka ngai te muna ko jouer koko. Ezaka ngai te na ko jouer mama to nani. Non, il faut que pesa la rôle pe na batu mususu. Alors tous a besoin bateau. Oh Monica a senti qu'elle est capable à couper ou à couper un abus sur 25 toi moqué parce que mutaza la rôle na jouer. Les ans de mois. Dans une année dans Boroxa, une année dans le mois d'avril. Oui. Ils ont déjà ébélé. Au vivandé ni na artiste na yo. Au foot rabango, au foot rabango te, au vivandé. Donc comment ça se passe na quatre groupe? Parce que na salaire na bango moko boye to et salaire exacté bo travailler dans le cas boye yebisa biso na. En tout cas tous en salaire te. Soki ba artiste oyo ba telemi na kati ya troupe moko mboka eza volonté po balinga rapper musala ngo po baza ba artiste solo. Ya solo. Quand on connaît. Baza ba artiste ya solo. Ba yebi nini oyo ebotamaka na musala oyo. C'est pour cela ba ndimi patience batali salaire te mais bazo tala l'avenir oyo za lobby parce que lobby na bango pe ko ma so to te ba artiste minene oyo ngana yebi quoi lokola sans souci azaka na ligabilité azaka na société muso ba nego sala te azo saka théâtre bazo lesa mwasi azo futela ndako munene azo ba mapa on na musaka théâtre donc oyo ko tia volonté na esprit na mobimba
musala oyo nzambe afutaka moto na musala na ye tozala kondima ke tokofutama na musala oyo bakoki kolekisa bon tozolekisa micro tobandi na droite na ngai papa s'est présenté. Merci maman Laure. Comme on a na tête Guilain Elenga. Mais na joie parole ou bien pasteur, na joie faux pasteur, na je s'ouvre pasteur. On a passé à l'écoute de mes paroles ba pesenga comme on a Guilain et merci. Bon, merci maman Laure. Nga comme on a Berthe Mbena. La chef de na kati ya groupe Bomoko Mboka na joie parole presque belé na mauvais test na zali soko tali na donc mo parole bébé na funa kati donc na na joie nyonso o tonalité naza o jeune naza yangwana na komona ngai Gauthier Mukoko donc naza acteur ya Bomoko Mboka acteur na bino yeyo akina vraiment musika te. Merci maman Laure pour la parole. Nga komona nga prénom propre na nga babenga nga na ndako eza Gerda na kombo ya scène babenga nga LG na kati ya Bomoko Mboka naza metteur en scène mpe réalisateur pe en plus naza susu scribe moto akomaka ba scénario nyonso bino ba fan na biso botalaka oyo bolandaka donc réalisateur na bino muta réalisateur bino makampo ki alambela rabino makampo ke bolia bo sepela yeyo donc merci vraiment. Merci pour la parole. Na kombo na ngai eza de Paul Ndindi mais na scène babenganga souvent Jack Barcelone kuna ba surnommenga et pas Mampuya asinomenga Messi Google do mikolo naza Messi Google yinda evi réseau ya kombona yinda ko expliquer en mala naza directeur administratif na kati groupe et puis secrétaire général. Merci. Messi Google, question réponse. Ouais, merci beaucoup maman Laure. Ngai Stone Lombi comme on a parlé ndi babingela nga Stone Lomé na joie pe na kombo Stone Lombi donc mystique autrement dit Ezaoua et mobala ba poil ebele ça dit danger ça dit so yebi ko zala ba poil ebele na nzoto nga na président na yo ngwana na kata groupe naza vice ya monsieur Google quoi donc na vice na bon ça veut dire que papa na bango nyoso ngaye Yusundu yeyo comme on a edi na joie comme papa Yusundu naza membre na kati ya Bomoko ya Mboka naza pe mukonzi kola na ko mukie ote naza pe mukonzi toujours travailler pour na Bomoko ya Mboka. Merci. Merci maman Laure pour la parole. Nga kombo na nga Patience Mampuya MP4 lungambo ndebanga moto te naza acteur Bomoko ya Mboka na profiter pe na pesa mbote pa ya Junior Obama na Finlande o mutu alila ko trop fan na ninga acteur na oyo sepela na ye donc na pesi sumbote na Candice la meilleure organisatrice ya ba délice na Paris na pesi mbote belé merci na dikisi. Merci Merlo pour la parole. Oza acteur Bomoko ya Mboka ye Timaya soda la tombe ya fuma do fana to la sentiment non na soda bango Timaya donc quand on connaît parce que on connaît Mboka te po la rôle te donc Timaya Zali comment on va bien parler za Rigel Yochi ya scène na joie na kombo ya Timaya donc ya le bezate Bomoko ya Mboka yango yo boss Patrick Monto le la car to le la te dit ya bien Zali yoya. Merci maman Laure pour la parole. Kombo nanga Berdoni Basele. Na joie pe quand on combat Berdoni Basele. Naza actrice na bino ya Bomoko ya Mboka o bolinga mingi. Na pe ya linga bino mingi. Actrice na bino ya Bomoko ya Mboka o bolinga mingi. Na pe ya linga bino mingi. Merci. Oui. Na pe si bino surtout mbote parce que ya osangande ya ngonde lobande belé. Comme on a Blanchard, on a un chapeau.
ya kowana kombo ndaku mais kombo nanga moko ya scène ezali Kabose leader ndeka iloba ma mingi na bisi bango batu nyonso surtout balanda biso ke na moment au faut brosaka parce que tu es l'équipe solo makasi bomoko ya mboka e merci pour la parole maman Laure ngai kombo nanga Fleur Masamba na joa peka na kombo nanga ya Fleur Masamba naza artiste moko na bomoko ya mboka donc ya koloba penza mingi ezate musala kaka nde yango nde mutezo lobara merci na seki penda mingi merci mama Laure ngai yo nde kombo nanga Mipembe Peter mais na jour na kombo ya Papa Suisse. Vous avez dit que Suisse ou Baba, c'est moi qui a colonisé le pays comme Suisse. Zanga. Il y a lobby papa na banga na kolobani na za koko na bango nyonso. Ngande. Koko ba. Oya simbi. C'est ça. Merci maman Laure. Merci beaucoup. Toi aussi quand on déconne va se présenter. Maman Zolo Zolo tozongeli yo lisusu. À part là en parlant il y a avenir ya bomoko ya mboka ba projet nini oyo bozana mona projet d'avenir na bino ezani question na lingi répondre ngate na lingi CG na répondre ngana question oyo projet d'avenir ya groupe bomoko ya mboka ezani. Merci beaucoup maman Laure pour la question oyo. Bon, projet d'avenir pour notre groupe Nabiso Bomoko Mboka. Tout d'abord, tout d'abord, on a objectif Nabiso actuel, et ça que tout vraiment tout travail, vraiment parce que tout ça groupe tout outil ko bota masika na kacha monde tout coup tu groupe nous alara déjà au pays ça a déjà impact dans kacha monde. Tout ligne tout travail en sorte que tout peut s'appeler le maire de nous-mêmes na kacha monde théâtre et tout bac ça 1+. Tout ba biso pe ne lo romo biso to remema na kacha monde mais objectif Nabiso lointain est ça que un jour tout même coœuvrer tout ça même œuvre sociale tout ça même école hôpitaux tout même scolarisé même membre de ce groupe auto peut-être basé à niveau d'études un peu trop bas tout mais remettre à niveau tout même ça même orphelinat do makamora malamu surtout dans le monde social il y a des alliés pour ça surtout comme un jour merci. Merci CG. Mère Zolo Zolo. Banda au bandit théâtre. Le connu a malamu aux arts pour la souvenir na musala na théâtre. Eza question mo malamu. Ti ndeko mo na tambo na groupe nyusu na tangeli wana. Iloko ezate. Souvenir malamu ezate. Parce que ce que zalaki nangana zara esika moko. Mais lokola souvenir malamu ezana ngote. Nde na vanda kina ngaka donc ozolo baké malgré batana social na théâtre ozota na souvenir malamu na souvenir malamu te na koko banazaki na souvenir moko na salaka publicité ya macaroni bibano wana nde nazwaka mwa mbongo moko malamu edaka ngai esesenga pena makasi mais le reste wana vraiment nazalaki komona kaka neti nazo perdre temps na ngai mais nazosala mosala nde c'est pour cela nga na vandaki le quoi les gens ont les kaboka quand ils ont été mis kaka bon souvenir ni kasi ya mabe oyo lo nini oyo etikala ya mabe vraiment na théâtre bando banda souvenir ya mabe eza mo ebele ya liboso ezali mosala tozosala ana mosala mosusu ya théâtre quoi na bamboka mosusu bacteur okomona bango non azali bien aza véhiculé aza na lopango na ye azovivre malamu mais soki natali oyo ya biso tozosala awa esala biso eloko moko te eza mpena souvenir mabe parce que bambula nyonso ngai nasali nazwi eloko moko te donc eza souvenir mabe mpona ngai. Merci beaucoup. Donc mama Zolo Zolo alobi aza na souvenir ya malamu te souvenir ka moko aza nango ya malamu ya publicité moko asalaka nde yango nde amonaki mwa mokie etikala ye lokola souvenir ya malamu mais bino mpe bolandaka biso bolandaka bango bandeko na biso ya théâtre
ce qui kosunga ezali kobenga bango kosunga bango kopesa bango ata plus na oyo baosala esalaka malamu po basekisaka biso balongolaka biso stress balongolaka biso ntango osala baproblème otali obosani pour un temps baproblème ozalaki na yango donc tosoutenaka bango d'une manière ou d'une autre ata na conseil na yo ataka na mbongo te ata na conseil na appel na yo fortifie ye opesi ye bamerci donc oencourage ye na mosala na ye oyo azosala bango bandeko bolandaka bango bosunga bango bosoutenir bango na mosala na bango malor excuse na ye na kato maloba mwa motu bon soki totali bien mosala biso tosalaka tozo koédike bafamille ebele tozokonsole mpe bato ebele tozoteya bato ebele oyo aza peut-être azalaki na ka wana azomona moyen ya koseretrouve te azomona solution ya kozwa te mais ntango alandi mpe biso azwi conseil topesi conseil ebele na mosala biso tozosala parce que soki otali na mokolo tosalaka répétition ndenge bato atondaka oza na ide te mpona nini baya kotondaka parce que bazomona biloko biso tozosala eza kosepesa bango tozosala na ngambo ya lelo me bato azouta mombele bazoya mpona kotala mosala biso tozosala alors tosalaka makambo moko ya malamu tosala biloko ya bi oyo koporte biso avenir un jour kaka ndenge olobi wana moto akoki kosoutenir biso nzambe mpe akosoutenir ye okoti nzambe na makambo oza chrétien nasambelaka na église de réveil MPP epai ya pasteur Toussaint Lomema wana nde papa na ngai esika azali nzambe abomba ye kaka groupe chrétien toté bon groupe na eza groupe chrétien bato nyonso oyo bavandi baza bachrétien bayembi bazali awa bo babetaka sente bazali awa baintercesseur baprotocole do ozomona bango nyonso awa basambelaka saka na groupe nao bapiese eza limité disons bagenre bapiese mosusu nde na bagroupe mosusu elekaka mpa na yo oleka te te ma alors biso toteyaka bato nyonso mopagano aza nécessaire na société chrétien mpe aza nécessaire na société so tozoteya motu nyonso tozoteya motu po ntango bapaster bazoteya na église baponaka te ke yo oza chrétien yo oza mopagano koya te non biso mpe toza kokoya bapaster parce que tozoteya tokoteya motu nyonso ezala oyo aza na balabala oyo aza na ndako aza chrétien te na ndako na ye akokuta biso tozoteya ye na batelevizio na bango na batelefone na bango bakokuta biso so bakoti na site na biso tozoteya bango. Merci. Badifficulté ni beaucoup dans la air botournaka na air à tournage. Badifficulté ni beaucoup dans auto problème ni ça là qui des fois vous bailler des fois air bo ça là ka ba tournage na bi. La difficulté to kuta na rango ya liboso eza transport. Toza na besoin to banda ko filmer to banda ko sala ba théâtre na biso kaka na ba cité te. Toza na besoin to koma ba na suka kuna ba kinkole côté bazamba to tourner ba film pe bazamba. Alors toza na moyen ya transporter oko comme ça biso ba niveau wana. Ya mi balé toza ka difficulté makasi côté montage. Montage c'est nga mbongo ebele. Alors na moment où tozana na mbongo ebele parce que groupe uto funga masika. Toza na mbongo penza te. Difficulté mususu ezali ndenge totambolaka na caméra na biso na ba cité ko tambola ko filmer toza na mukanda te hein. Faut toza na mukanda na biso yango nazo senga mutu akoko soutenir biso po tozwa mukanda mutu akoko soutenir biso po tozwa ata moyen de transport ya kokoma ba millions mususu tokoko sala parce que lix eza pe bien te faut tozwa pe mate ya bato mususu bazovivre pe ba village to meka pe kote ya bato bayeba makamni lekana ba village makamni pe zo lekana cité déjà bango bazozwa ngo alors faut tosala ba film ya mboka tosala makambo belebele po esala pe malamu na bandeko mususu baza na besoin komona ba image wana. Bien répétition nous répétons wapi pe mkoloni. Bon biso tozo répéter na Dallas eza sur Capella ezali terrasse et babenga na komba Dallas sur Capella. Référence dans la Capella les amunene bandi banda
Bon. Na rivière Kalamuti, na université. Oui, référence ezali je sais de Kimwenza. Comme je sais de Kimwenza, ozokende ko ozokende na université. Donc comme akutu na université dona na ibandeli kaka chose dans la milieu ya Kimwenza la université na katikati tozawana pembe na agence ya régie des eaux. Merci beaucoup maman. Bomoko mboka sepelaki koya epai na yo lelo epai na bino pe bomoko ya mboka lelo mpona osola na bino vraiment na sepeli eza na question oyo na posé te ozali na posa na posé oyo yango question nini lisusu peut-être que nga na échappé nga to yo oyebaki question posé ngango mais baposé yango te zolozolo aza marié to te aza na bana to aza na bana te à part bana ya théâtre bana les enfants biologiques oyo moko boti baza to te obala to obala te mais alors yo ba question en casse bon zolozolo aza na bana abala te donc comprenez que zolozolo aza femme seule avec les enfants voilà bo poser la question mosusu te boye bakaka ke ata femme seule mais aza na bana na ye oyo ya ye moko pe nini okanisaka mpona site bomoko ya mboka un jour mpona groupe na bino apart nini oyo site ekoki kosala mpona donc oyo esalaka déjà mpona groupe to oyo ekoki kosala mpona groupe bomoko ya mboka bon mpona site na biso oyo ekoki kosala mpona bomoko ya mboka toza na besoin bomoko ya mboka esuka kaka na poto te toza na besoin bomoko ya mboka ebanda mpe koleka awa mposa na biso eza yango wana oyo site ekosalela biso azwa biso en charge mpona makambo ya montage na biso parce que montage ezozalela biso difficulté bos mabandi ozoyoka toza na problème ya box mabandi tosololaki yango tozolela kamera ya biso moko oyo ya maalor te ya maalor te ya bomoko ya mboka te toza na besoin ya kamera na biso moko toza na besoin ya box toza na besoin ya lisungi ya montage après toza na besoin tobanda koleka awa parce que bomoko ya mboka ekosuka kaka na poto te il faut topanza yango mpenza rdc mobimba mpe babomoko ya mboka topanza yango ntina baintérieur bayeba bomoko ya mboka nde balanda batuki mosusu babanda kolanda biso ntina intérieur na matadi na boma bamwanda partout kikwit bandunduville babanda kolanda mpe biso donc bale eza na ka na yo yo oyeba kozongisela biso merci beaucoup zolozolo tozolanda toza quelques interviews ya bato oyo balandaka bomoko ya mboka na nini na bango répétition na mosala basalelaka biso tozolanda bango na micro ya papier efort bomoko ya mboka chez biso bomoko ya mboka chez biso bomoko ya mboka chez biso chez biso chez biso bana mboka Bonjour papa. Bonjour. Comment on papa? Patrick Moukadi. Papa Patrick Moukadi. Ah, tous ainsi quand. Tous en a capella na Dallas place groupe Bomoko ya Mboka irepetaka. Merci papa. To lingito e ba groupe na moni na oki otangi kombo ya groupe Bomoko ya Mboka. Yo e bien ngona na modèle ni. Bon, biso tolandaka bango awa na kati ya Dallas place ba repetaka basala kamisa na bango bien mais eloko moko tozali ko se plaindre pe ko senga po moni ndenge eza boilo eza mokolo basala ba activité na bango totandi biloko muke po tokende kolanda basala kamisa na bango bien mais tozo regretter po na nini awa ezoleka te ezoleka kaka ba yebisi ezoleka na poto mais awa toza pe na bosenga nango e banda pe koleka awa soki natali bien et là, quand on a des réactions, on a des répétitions, sentiment que na répétition, yango eza na posa ke bomona yango pe na batele ah. Oui, baza na acteur ya bien, bossa biloko ya bien, vraiment to landa kango. Awa déjà ndenge za boina za prêt pona kanga na kende ko landa déjà ba répétition makamoni so bazo sala mais souci na o toza nango siko eza ke groupe bomoko ya mboka to bana pe ko landa ngo na Congo. Merci papa pona maloba. No merci ningo pesi biso temps pour ato solano. Oui, na profité pe ko pesa bandeko nanga baza na poto oyo aza na Canada Moïse Kabombo, Jean-Pierre Kalala na Anto Kitoko na Paris. Merci mingi papa. Bonjour papa. Oui, bonjour papa.
Comment on va? Comment on a Prince Koutouma Bosso? Papa, il pose à moi na yolo? Te, naza moi na yolo te. Logo nini memio na yolo? Bon, na vai na Mombele, na veni université. Et logo memio na Mombele na yolo awa lelo na yaki, na tala groupe na psemo ezalaka esalaka ba misala na bango, ba groupe à théâtre. Bomoko ya mboka, comme na bomoko ya mboka. Na mona ba jouera très bien, ba sala ka musala bango comme il faut. Tout le monde a ndenge musala sala en tout cas, baza na barter. Oh, mage barter, basali makampe bomoni. Mais tout na souci mo na mutema na biso ya nike. Biso nete biso bon, batu mingi ba yebi makambe ba réseaux sociaux te. Biso podota la ba film na bango to ke na mingi to faut ko tra ba réseaux sociaux ba YouTube ba mais na kacha kini awa biso mona ata kini ba kinwa et les karaté ba émission tout au monde na lemso ba ne ba en espace ba les karaté ba chaîne nationale na biso. Mais tout le monde a bango il faut que ba poto ba nini pour mon bango même musala ba salaka et senga ke il faut bana mboka parce que bango azali ya mboka. Bozo kana kombo na nzala mboka donc il faut bana mboka. Ba yoka ba mona ba yeba ninga ko sala pona groupe oyo. Merci papa donc soki na yo ki so na comprendre souci na yo ndenge bilengo yo mona kana répétition yango za na posa ki o mona ngo pe na ba chaîne ezoleka ah non? Oui vrai na lingi na mona ba nyoso to ba mona pe on ngaka ngam na mona nga moko. Nyoso to batala ngote na répétition ba yakate ba tout batala raté mais na télévision quand même pasaka ba to dele ba kotala. On a répété beaucoup, il y a 5%, mais on a répété au moins la télévision, 250%, puisque la bateau va éviter, la bateau va éviter, on va coûter un bon moment, mais on va y rater ce coup. Merci vraiment, papa. Moi, merci, na bateau yebi na pire na yo. Merci en tout cas na Pesimbote. Premièrement na moi sinanga Mama Bibi Shingai que j'aime beaucoup ba nangai na Pesimbote pas ya Shekina na Pesimbote pas Chancelier pas ya Mi José pas ya Dassa pas ya Monesca na Pesi ba mbote pas Massa nangai Pipé les Valois Dada tous et puis tout le monde maman nangai et tout le monde ba nga ba mbazé belé. Merci vraiment papa. Bonjour maman. Oui bonjour. Maman comment nani? Comment on Rachel? Ah, tu sais, maman. Toi, na yolo. Na yolo. To moni ozoteka maman, to lingi to yeba. Est-ce que vous groupe ba moko mboko? Na yeba on a la sur internet mais na kati ya mboka oh na on a landa ngote. Bon maman, est-ce que to ko ba souci nango yo za on na ba moko mboka pe posa ni no yo za on na ba moko mboko? Toi na posa ba moko mboka ile ka pe kasi na mboka po ba nyonso ba na privilège ya kokota si YouTube po batala ka ba scène na bango quoi. Merci vraiment maman. Moi ba merci na ba mboti na bato yo yebi. Na pesi mboti na ma copine de tous les jours Evelyne. Na pesi mboti na libota na ngai et pe na bana na ngai. Merci mingi maman na tango yo pesi biso. Merci de rien. Bomoko mboka chez biso. Bomoko mboka chez biso. Bomoko mboka chez biso, chez biso, chez biso, bana mboka. Bomoko ya mboka zolo pesi biso lié à tournage mais pesi biso ba jour bo répétera jour ni la journée. Merci Malo. La semaine bo répétera combien de fois? Tu répéteras une fois. Une fois jour ni. Tu répéteras lundi, mardi tu tourner. Alors nazo senga na bana poto. Bana bazo senga motivation. Ningi tozwa kokutana bazo lela baza ba parents, baza na bana na bango. Bazosenga moi lisungi donc tozosenga pa ya papa na so Jean Noël akanisa biso toza bana tozosenga na Eric Momo vraiment ye aza prêtre totikaka ye tele ya nyonso donc bamabanga na biso afungana mateya yoka biso tosenga na mama Pauline Momo bana bango oyo bazolela mama olobi nini maman loba moi liloba bana bazolela maman baolela mai moi ji maman Pauline Momo tosengi na papa Pati Momo la patronne ouais la vache tosengi na maman Pauline Momo bana bango yoyo maman Kijalix ouais bana no bango yeyo maman maman ayebana maman Kijalix maman ya Joe Junior ya Joe à 97 la zone la yo Kijalix kala ka bana na yo soko telo boko te mawa trop papa Jean Noël bana bango yeyo
Eric Momo. Eric Momo prêtre. Prêtre. Tala kaka. Eloko no yango fungwama papa kobuka te. C'est que ba no bazala bana ba olela. Tozolela soko te mabo te ma trop. Merci beaucoup. Tokomi presque na suka ya émission na biso. Nazo zongisa malobe ba artiste ya biso juste une minute pour la motu à dédicacer une ou deux personnes où aïe balandakaye parce que ce que vous dédicacer mon qui mobimaté quand même donc ou il y a 2 3 où aïe balandarayo ça le bango moi dibanga yo ça la bango bien to bandi kaka isika to bandi. Merci maman lo moi so azanga lisum bon na pesimbote na nasimata please moi ça kitoko miso apoma monoko Nike zola Adidas mato ya Reebok na pesimbote na grand joueur Mobele Ndombe Biter na pesimbote na Jogoman Telinko grand prêtre merci yabino angoyo merci ouais merci na pesimbote na nga Maman qui jaliki yo yebiti nga mala nga pona yo nga banga na ngekela mala nga pona yo yebi nga yo berto yo kakala bokala nga yo yo mais fungwama ataka na maboko na mama na leli fungwama ouais ngai na nga minga olobate na mutu moko na bwa kaka na vie na nga mobimba Patrick Momo donc ngai na lota na nga ye Patrick Momo soki olina bwaka yo numéro na nga yango 0 plus 243 89 71 24 828 soko olina bwaka yo okoma lokola Patrick Momo c'est bon. Merci vraiment maman Laure. On a 3 personnes à boire. Il y a les boss na boire canon le propre boss nanga moko. Les Patrick Momo, bulldozer. Na benga kayo boss a motema malamu. Et mutusu na ko bakisa. Inspecteur Blaise Bompela. Petit na bino yeyo. Et 3e personne mutna boire ramingi. Jens et Sandra, l'ingénieur les têtes qui résonnent plus que l'ordinateur. Merci vraiment. Merci beaucoup. Ngapé nako dédicacé nako lobya minsko agence Madada fret aérienne. Babi le seul agence la kacha ya Suède pour na Kinshasa. Et wana ezona ba fret aérienne. Boss yemoko accompagner ba colis na kacha avion. Donc ceux qui biloko une agence wana ko se déranger parce que elo mo yo bungate. Et puis na Bosante village ko sister na Matadi route Kinkanda numéro 20. Il y a papa Pablo Pachimoul. Mobile ya maman Jackie Ngongo. Na bossa binoté. Boss Patrick Momo. Oza. Yangona. Ouais, toujours Yohana président ya batu nyonso bazana ba poil na nzoto sadinga yo. Stone Lombi toujours Ezaou. Ouais, nga ba belé penzeza na ngote. En plus, ça moi quelques personnes comme moi basalam bani moi bambote ya liboso na pesi boss Patrick Momo biso yo na bitalaka taille nga yo monati moi costume moi nini donc nga ngobo mona déjà taille dans le bébélé pour mona déjà taille moi forme pour ma solo senga moi bilamba ataba boude menga na lobi esenga moi forme ndezala kaka na bosanité na yoka kaka mère aloba ayebisanga mena monate na yoka pete donc yomo yebaka Frida Zo la vraie chérie moi si azana misu ya Puma noko ya Reebok soka zoloba abimsa ba Adidas na nzoto donc musique moi ça Choco na nalobika Frida Zo la Stone yeyo mbala poil na bosanité Chimène Chilala na Paris Stone yeyo donc na sentir bosala biso tozala quoi merci beaucoup na labino fort ya suka babi Romain na bagarre Moussen bon ya yo ngwana merci beaucoup pour Ralika Somo na Paris bon na vi ke bilino to bolo bak papa Isulu aboka kanete mais na boka sana wa ba coiffure na Irlande ngai na lala ki na otendo to bakatanga suki kuna na sutu kwa binana victoire salo wa ba coiffure donc c'est que calamité nakata Irlande
bon mbote mosusu na masa nanga Nicolas Roche na mona d'aba mais ça c'est pas maman que Yusundo banda ko leka awa to talo même babanga za te même yo kaka yo mo di kando tika da Yusundo na ba niveau wana da madezo ya dia Patrick Momo fula bisonde nga fula kabasusu chancelo kopamba na mokili baloba na continuer tes soucis fort Patrick Momo bakela ba moko mboka yango na professionnel pe sambote na bana Canada bana Europa bana États-Unis mobimba ba mote na bino yango Junior Obama na Finlande Junior Obama o acteur ba moko mboka Patience Mampuya MP4 Longambonde banga moto te ngai charge ba moko mboka yeyo epesi bino surtout moto surtout Junior Obama na Finlande apeso ba moto belé Patrick Momo le big boss muto akakabaka saba senga apeso ba moto belé apeso sumbote na Candice la meilleure organisatrice de délice na Paris la moto no yango wana na biso musana biso to sala yango ya biso to tenga nguba te donc to sala musana musu te musana biso nde yango nde théâtre bino boye ba ke no biso to zawana to apona bino merci papier fort na personne ba mbote po akolo image oza tima artiste na bino moko mboka na pesa mbote na la prêtre Pati Momo moté ma mère là aux États-Unis donc il y a mystique mais ça mystique bon on a code de cabine tout Pati Momo code mboka plus 243 090 21 22 668 voilà numéro timaya to ba bino ba la porte pe qui ne comme une na ba flat donc danger donc yango ouais o kabose yeyo kabose yeyo na pesi bana poto nyonso tu bana Canada na pesi bino en tout cas mbote makasi na pesi mwana moko ya Canada o ya famille okenge Peter ngai Blanchard yeyo kabose leader na pesi mbote sikoza na pesi susu papa na ngai moko o na lingaka mingi wana famille tukadiao na pesi mote esiko zali sali yango oyo bana poto tu mbote na bino voilà merci pour nga mbote nanga makobandana ne pas ya ye moko ye me Patrick Momo bisiko za mbote na yo yango oyo na pesi Olga Kakolongo ba mbote belé na na pesi Sabrina Kenda Kaba bisika zali ba gros bisous ya trop donc bon moko mboka yango eza pona bino tozande na besoin ya balisumi na bino merci voilà oh yaza papa Suisse Patrick Momo mon boss na desu ya pété na pesi mbote belé na biki oza acteur préféré na yo na banda ko bwa ko banda kala nde to banda oyo nde ya yo pe na pesi Pati Momo motema ya mama Lor yende ba nyonso baza na Canada ba salam na bino I love you ok merci mama Lor pour la parole comme on a Faustine Maya la Mundemba mais na théâtre be ka mama Alpha bon nga za mona suka na bango awe nga na bandi ko zela théâtre banda kala ta on a na 40 ans mais la minute na comme na 15 ans en tout cas papa Patrick merci na likambo yo sali ya groupe yo po en tout cas na âge na comme ya 15 ans na yiko mona groupe merci yango na yiko pesa mbote na Achar Nzau Eveline Nzau Rita Nzau famille Nzau Cécile Mafuta apesio mbote c'est la dernière fois il va bakisa mais n'a pas juste une minute. Oui, c'est simple na linka na bosana mutu moko la bibliothèque internationale d'Angola boss Jean Ndombele mbote belé kuna na Angola Robinho Kanto leader tout cas na bosana bino te mbote belé pour na bino. Merci beaucoup, on est presque à la fin. Mère Zolo Zolo, maman Georgine pour la bateau sous pour les intimes. Malobano ya souka. Il y a pour la émission. Émission la biso les animes.
na ceux que ça quelques personnes au Boaka. Ça va ba dédicace ko Boaka c'est trop de Boaka donc ça va ba dédicace. Na pesimbo te papa Lebe honorable mupi ya Flora. En tout cas papa ya yo yango tozo de la kaka rendez-vous pesaki biso poto kutana yo moko bi soutien na biso to liaki pa na yo ma misu na biso meka ko pangusa donc na pesi susu mbote et pas la papa tasei na France na pesi mbote et pas ya Shora Disasi ye moi na Londres na pesi mbote pas ya Adam na Paris donc mbote na bango to ka soutien bino tozolanda biso tozana besoin ba soutien bo soutenir biso tozo sa musala ya bénévolat ezo songa bino bozo zala consoler tant bozo talango ozalaki na pasi otali yango seki donc merci na bino émission na Sili merci donc si bino pas mal alors c'est émission moi ko émission on a cité. Merci beaucoup à tous les internautes de www.bomokoyamboka.com. Aussi ici émission na biso awa na bandeko na bino bomesala kolanda na Bomoko ya Mboka groupe Bomoko ya Mboka oyo elekaka na www.bomokoyamboka.com ya mama présidente Zolo na boss Patrick Momo ba dédicace na nga ezepa epa na yo mama Pauline Momo ma chérie Kijalix Benjamin Kakolongo, président de la communauté congolaise d'Amérique, mon amour Pati Momo, papa Patrick Momo, et le Batunion, Balandara Bisso, Balandara Bomoko Yamboka, moi votre servante Lauriane Tingi, je vous dis bye bye, à plus. Chez Bisso, chez Bisso, chez Bisso, chez Bisso, chez Bisso, Balamboka. Ela. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya Mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya Mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya Mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala ka Bomoko ya Mboka merci.